Yo, bota likolo. Tala likolo, bino nyonso. Voilà. Oh, nyonso moni lo ya kuluna nyonso tu ya sele. Nani ngono bate? Oh banani. Bakuluna. Bakuluna ya sele ha. Oh, joli, kozonga na ngana nini na sele yango yo. Jana sita. Toi bango bilili yako interviewer. Tu boye moko. Ça petit oyo ba yaka kutoa image ya paki. Ouais. Aje ba ndia. To sala nini? Merci moko ne, bonjour. Bonjour papa. Oyo tomoni musala makasi na ya nsele na moni osali musala kitoko ozwi bakulu na ebele boye. En tout cas, message ni okopesa lisusu na peuple congolais. Ndeko nanga. Biso tolana musala mususu te. Musala oyo totikali nango awa eza pour matraquer ba indigents oyo. Ba délinquants, ce sont les délinquants bato ozomona oyo. Baza ba délinquants. Bango nde bazosala ke sele kimia ezala te. Avec bénédiction ya commandant na biso, commandant district, colonel Justin. Ngai chargé l'opération na ye, na S2, na S3, na terrain. D'ailleurs, tout ce na ye moko na terrain, muto apesi kwa ide ya terrain eza ye moko. Nde esali ke to lokota bato. Oh, bato nde bazosala ke kimia ezala na selete. Boye moko ne, message nini okopesa na ba o batikali na ba parents na bango. Ba o batikali na ba parents, message eza moko. Boye. Sois mwana na yo. Sois mwana na yo kanga ye. C'est le peli moto. C'est le peli moto. Soki esimbi te. Okoti na rayon na biso. Otosi mibeku te. Ozo tracasser population na biloko na ye. Finalité eza awa. Ndenge pe baza wana. Mutu moko aza na chance aza te. Tokosambisa bango lelo. Lobby lundi. Commissariat provincial. Allez. Auditorat. Auditorat ko condamné bango. Alors d'ailleurs bango baza na chance. Pour peine de mort. Boli ezaki aboli me bazongisi yango. Batu oyo aza penza na kati ya makambo wana. Ayebaka ya okuta na peine de mort. À vos ordres. Merci beaucoup. Okay. Yo, dongola mboko na misu. Dongola mboko na misu. Yo, bali bana dongola mboko na misu. Best. Yo, tala bo. Tala ko dali ko. Merci. Yo, pousse à liboso. Pousse à. Tala likolo.